Merci beaucoup, Balandi émission Tala Lelo. Je sais que vous êtes nombreux à écouter la chaîne Nabino, Fimbona, émission Nabino Tala Lelo. Les combattants de la presse congolaise, les journalistes qui affrontent les réalités sur le terrain. Julien Botalata, Tala Lelo, Sigawapi, Tozomina invité na ngai Ken Piana Makizembe, Torato Solola, Ningo Boeba quitté à travers par rapport à la sortie médiatique au Tomonaki Bissonioso. Il y a ex-danseuse, il y a Wenge Musique à 4x4, on a artiste initié Jiben Piana Motopamba, Papa Chéri, il y a danseuse Babine na Congo, il y a Mwanantuka, je pense que vous avez une image pour tout mon opposé Malobate, Tozo Kota éviter la bissonne. Quant à moi, je tiens à saluer la carte qui gagne aide les bijoux Mansinga. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup la prêtresse. Julie Weston Ntumba, il y a John Dalla na Katia Londres. Un grand merci aussi à Denis Makambo qui est mon partenaire. Denis Makambo depuis les États-Unis. Merci beaucoup à Denis Makambo et pourquoi pas Nambo Pyramide et à Laetitia Kitolo depuis Chicago. Un grand merci aussi à Yuyu de Bruxelles. Versas et Versas. Yuyu de Bruxelles, la petite sœur de hip-hop Abou Bagaza. Na Katia Bruxelles, Yepeka la Versas dans l'unité la Woloba. Un grand merci aussi à Violette Dinganga et Fanny Maketama depuis France. Quel Pierre Makizeme Mbote. Ouais, Mbote Gile Botatala, Mbote na bande konyo surtout bazolanda biso, awo eza émission Molangi ya Pembe, o eza émission ya koloba vérité. Biso toyaka pona kokosa batu te, toyaka pona kokosela pe batu makambo te, toyaka tosala émission parce que nabi ke Palmira Mulamba ya papi pe gazolanda biso ken pe naza mwana ya prophète Emmanuel Lodi ken pe naza Molangi ya Pembe ya blagité. En tout cas c'est Apoli Lumumba vieux Luzon Mbata Zeti Kiri Vero Kiri c'est Angel Muswahili Makizembe donc bozolanda biso oncle Patrick ya Miss ya Ma Julienne bande ko boza ebele awa ken piana alingi afongola Molangi ya masolo mususu awa ken analinga fongola Molangi ya ba problème mususu na habite soli tokoki kokende kaka na habite tokokende. Merci beaucoup na Simon Panzou na Lost na Belgique. Je tiens à saluer Simon Panzou na Lost na Belgique et Tony Loa Africa Référence. Les Blancs de Bruxelles, gaz na gaz encore et toujours gaz bayebi. En tout cas merci beaucoup na Lissi Kingombo moi na Viking moi na ya Lidi Masinga Ken Piana Makizembe biso to monaki sortie médiatique ya moi en tout cas na éviter votre pression par rapport à Angola batata biso à travers émission Tala Lelo. Premièrement nos gilets de tala na loba ezana main noire moko o eza sima ya dossier ya mwana Nchuka kotala ba nenyo surtout mwana Nchuka fana na papa chéri Jibe Piana mwana Nchuka ça la sortie médiatique na lelo ezana main omoni masolo mususu batu bazwa ken piana neti aza biloba loba ken piana neti abimaka boy aye koloba ngana ayebisa yo mutu o a provoquer makambo nyonso tu ezali junior piana kaka ndenga wangana ki Koffi Olomide ke ayebi Koffi Olomide te lelo eboti ba problème très sérieux vous comprenez eboti lelo ba problème très sérieux ya blagité malé ni tango bige Junior Piana, Awanganaki, Koffi Olomide, et boti ba problème sérieux. Parlons ngolo ba bisoni. Parlant na yebisayo, eza ba main noire o bake koluka mwana Nchukati place aza, bake ko lamusaye po aya sala sortie médiatique o asali pona ko sambusa image ya icône ya musique na biso o to bengi na kombo papa chéri Jibe Piana. OK, Ken Piana na ba la biso, je pense que Abou Bagaza atali yango amoni Violette Dinganga Amoni Atali mais je sais pas pour nayo tant on veut biso qui meno en asima alors que ex danseuse ya Jibe Piana qui est moi en tout cas à lobby clair que babotola et mwana babamba ye bouteille ya parfait et baba menaça et puis na ba angle mususu tout parcelle ba pesa qui ezaki ya faux. Pourquoi qu'on a makamwana te to ko information na sous ma mususu te yo monika ke meno en présent asima. Merci Gilles Botatala. Biso surtout to za ba parana, si bande konyo surtout bozola nanga, bozo moi tien ko kanga moi bien.
ozwi mwana bato peut-être tokende nao na anglais tokondane JB après tozwa nanu part ya JB azwi mwana suka toyebi ke mwana suka azwaki zemi toyebi ke mwana suka mpe abotaki me eloko moko na oyebisa yo te kote ana toya siko après awa tokende nanu part ya JB JB na part na ye aye afuti mbongo nyonso oyo bafutaka na famille JB asombeli mwana tsuka ndaku oyo akofanda na mwana na ye oyo aboteli ye ozokompana JB asombi lupango papa tomitena na place ya baparent responsable obotisi mwana bato mwana wana po yo osambwa te ozwi mwana wana osombeli ye lupango mpo bafanda na mwana na yo aza na bacondition ya bien. Mon frère, étant que parent responsable, au sommet de moi, si moko, boboti na mwana lupangu moko ya bien, po aboko la mwana na yo. Un jour, oye koyoka sango ke, moi so sombela ki lupangu po aboko la mwana oyo yo botisi, lupangu wana famille na mwasi, famille ya complicité, na mama mwana bateki lupangu wana. Est-ce que tokoloba décision oyo JB azwaki ole mwana na ye oyo ya boti babanda komema ye na bandako ya kofutela ya bastudio ya kofutela mapangu oyo eza populaire JB etant que leader JB etant que personnalité amoni ke non mwana na ye akokende kofanda na bavie ya bamapangu ya sangana te souhait ya JB ezalaki mwana na ye afanda na lupangu oyo ye moko JB mpiana asombi mpona mama abokola mwana à l'aise. Mon frère bato bakosa biso te parce que histoire oyo eza histoire oyo nga nazo maîtriser très bien. Nayebi seri papa chéri asombeli mwana tsuka ndaku, nayebi seri JB mpiana nayebi seri famille ya mwana tsuka bateki lupangu wana. Il fallait passer la mwana tsuka ba démarche mais batitaka na mbongo ndambo mwana tsuka se retrouver na bashine. Papa na image ya papa chéri JB piano. Mwana na ya banda kokota na mapangu oyo bato bakenda bafutela ebele. JB boy personnalité na ye beba asala effort azwi mwana na ye atindi ye epa ya koko na ye. Totala akate sortie médiatique eye sortie médiatique wana ekomisa biso baveugle te toyebi histoire bien mwana tsuka lelo nayoki il paraît akomi kosambela ya solo esenga vérité mpe ife ezala na première position parce que selon histoire oyo nga nayebi très bien JB asombelaka mwana tsuka ndako mwana tsuka mama na bango ndenge naokaka ilisolo wana bien mama ya mwana tsuka atekisa mwana tsuka lupangu wana ti bateka famille ya papa ya mwana tsuka baza na conflit ya grave na famille ya mama mwana tsuka parce que bazwa lupangu ya mwana tsuka bateka sans permission ya famille ya papa. Lelo sortie médiatique ya mwana tsuka mutu nyonso tu aosala yango ba live mutu nyonso tu azwi sujet aosala yango sujet mais bato bazoyeba te kolandela information na source. Nayebi te soki information oyo nga nayebi panda baane ebele soki oyo nga nazoloba eza ya lokuta naosenga bandeko na ngai bameka kosala mwa enquête parce que bango moko baartiste musicien bayebisa biso lokuta eyaka na sincère vérité mpe eyaka na escalier mais ekomaka ozo comprendre dans lokuta eyaka na sincère mais vérité bokeba eyaka malembe ti ekomaka lisolo oyo ti ndenge ezokende Kisinjora na Sandalina il faut bo répondre awa boza na eloko na poche ya vient na biso Kofi Olomide boza na eloko na poche il faut bo se justifier bato oyo bakoki koutilize bango mpo bazwa mwana na facilité Sandra Kisinjora toyoki il paraît Roger le combattant kuna na Kisinjora mbutu ezali tokoluka to se justifier parce que les solo oyo ba Kisinjora bayebi ba vérité ya makambo oyo ya ndako ya mwana tsuka basandali na bayebi ngana oluka bango na telefone so na zwi bango te
parce que ça vérité mon on a yebi les gens on va comprendre que les solo est comme il y a sens mususu mais tant Hollandi nani sortie médiatique il y a mwana ntuka alobi bien que na kati ya parcelle wana o basombelaki ye avandi eumeli papa moko moluba aye kobima ke mikando bango bazalaki na eza fo mikanda bango nde baza na mikanda ya vrai nayebi te ntango alobi bongo mpo na yo ken piana zwaka parenthèse ke mwana ntuka akendaki Chine akendaka kofanda na Chine ese akendaka na mbongo ya jibe oyo akendaka na mbongo na ye moko soki mwana ntuka ere akendaki Chine mbongo wana akendaki nango Chine oyo ye azwaki décision akende abanda kofanda na Chine décision ere azwaki abanda kokende afanda kofanda na Chine parce que Chine ere okomi premièrement na nifoza na mwa budget ya bahotel ndenge obandolia premièrement ere azwaki décision akende kofanda na Chine mbongo wana azwaki yango wapi est-ce que famille na ye bazalaki na mbongo ya kotiela mwana ntuka mpo akende kose retrouver na Chine ere ye moko na émission pourquoi bato balingaka kosala baanalyse te mwana ntuka ye moko alobi jibe pia na ye moko vela jibe pia na ye moko asenga ye kezonga nga moko na kotinda yo na poto elakisi nini amonaki mama mwana mbongo oyo batelaki lupango par oyo ye azwaki mbongo oyo akendaki nango Chine akende kosufui pamba yango alansaki appel azonga ye moko alukele mosu nzela ya poto tozwa kaka budget ya mwana nsuka kozwa visa kokende Chine kofuta bahotel nomba séjour nyonso azalaki kovivre na mbongo nini eloko nini oyo esalaka ke mwana ntuka bapesa ye eta maboko ajibe na age ya 11 ans est-ce que ezali te mpo na famille ezangaki makoki so famille ere mwana ntuka azalaki na age ya 11 ans famille ekendaki kotika mwana ntuka na maboko ya jibe soki famille oyo ezalaki famille eza na bamoyen balingai bandima mwana na bango ya minere papa mokolo neti jibe piana abanda komata likolo ya mwana ya moke ya minere ya bongo elasike tosala analyse mwana ntuka peut-être atambusi vi na ye mabe ndako basombelaki ye na mwana ndenge tozokai ndenge nayoka depuis kala ke mama na bango atekisa ye lupango wana depuis kala sikoyo ifo bango ke baluba bawanganaka nyonso me bawanganaka bana na bango te mabe nini oyo jibe asala azwi mwana na ye apesi ye pada maboko ya mama na bango po mwana ntuka akoka charge ya kofanda na mwana te mwana ntuka azwi stabilité oyo jibe apreferaki mwana ntuka afanda abokola mwana oyo ye abotisi ye bazwi stabilité na babomi yango balingi mwana ntuka akende ofanda na mapangu ya oyo ezalaka mapangu polele po mwana jibe babanda kofilme ye na monde ya lelo ekomi ya bareseau sociaux bato oyo banda kofilme mwana jibe botala place mwana jibe afanda lelo soki jibe azomona na ye amema ye pa mama Agnès Lusambo abomba ye ti lelo mwana ana image ya mwana ana ti lelo tozoyeba te ezali parce que jibe azwaka décision ya kolongola ye na maboko ya mama na ye ken père Makizembe na bato batala biso à travers émission tala lelo tomeka mpe kose comprendre moke baargument oyo poussé ils ont considéré toujours ken père Makizembe nda ndenge mpe mwana ntuka alobaki mais soki totali na balangage mosusu qu'est-ce qui fait que mwana ntuka alobaki babotoli ye ya kobotola po toyebi mpesa mpe mabe te tokota na kote ya baluba te ndenge ezala baluba bawanganaka bana te batikaka bana te toyebi mpe ke ozala mpe ke oboti mpe na mwasi mais mosu mpe mwana azovanda epa papa na ye azwi papa est-ce que ezalaki par rapport ya lisolo ezalaki dialogue ezalaki entre famille ya jibe mpiana na famille ya mwana ntuka to ezalaki kaka ke jibe asimpozaki mposo totali na bapropos to mpe balangage ya bapropos to mpe balangage ya mwana ntuka ezali ke babotoli ye nde mwana ya kobotola c'est-à-dire ke nakomona mwana moya mona mwana eza te nayebi te mpo na yo est-ce que ezalaki lisolo ezalaki to balakisi kaka force na nde mpe jibe aza jibe mpiana ouais jibe boteatala kotala depuis mwana ntuka botela jibe mwana babi mwana yango akoksi 9 ans kotala famille wana eza mpe famille ya bazoba te 9 ans mobimba wana ata mambo moko ya famille atikala kobima te asala ata émission mpona kosambusa jibe eyelakisa deja ke famille wana balia mbongo ya jibe eyelakisa deja ke jibe atiaka mwana suka na bacondition ya bien
peut-être mwana tukanda respectaki ba condition papa chega za ina ngo besoin pa na yete oza si mwana tukaka ndinga za kana tia botela jibe mwana wasi jiba ko sala ba danser so auto tika na etage de bolamu koleka o ifalaki asala mwana tukamo ba bota na mwana lobiango abike awe sa bolamu pa ba mususu me ya botela mwana mais ao sala yango eza ba vérité o eza caché na kati ya lisolo o peso ko tali lisolo o bien ezali coup d'état monté ya déstabiliser image ya JB par rapport à la sortie médiatique ya Gédéon Piano. Là, le côté ya sincère vérité ya l'escalier. Au moni bande bonanga o bosa la émission à Kinshasa. Bonuka adresse oyo mwana chuka zalai ko fanda o anda ko mwana chuka papa chega sombela kai. Bokende na adresse wana. Bokende sala émission na propriétaire yanda wana propriétaire actuel. Boto na propriétaire wana poto kende ka toluka vérité. Bande kona biso ba journaliste o boza sur le terrain. Bokende ko luka lupangu mwana chuka azalai ko fanda o jiba sombela ye. Boto na propriétaire ya lupangu wana lupango nani atekela yo. Propriétaire wana a expliqué bino avant asomba lupangu wana mikande zalaki na kombo ya nani. Bomona kana na mikanda lupangu wana kombo mpiana moko ebima wana. OK. Quel piano, mais bien que toujours continuer. Merci beaucoup d'avoir goûté à la bisso, le blanc de Bruxelles, gaz encore et toujours gaz. Et pourquoi pas, na Christian Ramazani, je tiens à saluer Christian Ramazani. Il y a Flore, il y a Flore la Samaritaine, et pourquoi pas na Joël Salambi, na Abou Bagaza, petite sœur propre, il y a eu une de Bruxelles. On a soba na bakolo mabele. Na bien que goûté à la bisso, JC Moussouema, visa gratuit. Mais c'est le producteur, J.C. Moussoma, visa gratuit. Quel piano magazine, mais tant le baki na debi, il y a émission la biso. Le baki qui est menoir amoureux na kati, il y a artiste musicien menoir na kati, mais parlons de nos réceptions, nous chaka plutôt pas les taux à la causali, plutôt pas le nene batbayebi que quel piano, soka bini, aya kana ba mai ya sika, ba version sika, mais ils allaient vrai ou soit ils allaient kaka ke lingi kaka o tout ça va bali tout. Na to sabat na to sabat wa mitute webi ke na lo bana kinza mvete na muto na lima lamba muziki trop histoire ya mwana chuka tiba sombela ndako tinda koteka manga na maîtriser moi histoire na muke peut-être un mususu ndenge mwana chuka lobi ke non ba pesa ka ndako mikandeza la ya faux wana ça reste à vérifier mais ezu bane belé mon frère et bane belé histoire ngo ezu oh jibe apesa mikanda mabe oh ba ya ko binisa na ndaku til le sortie médiatique le kate va même faveur mwana chuka depuis ba botela mwana chuka mwana til loto tikala yo katali sola mote ebi maka siko mon frère kana mama mwana ya jiba ochobo ya kofina ba télévision alors rapport ni ezali artiste Michel Kofi Olomide o azali patron ya quartier latin international. Ce qui te total rapport ni les alliés entre Kofi Olomide et Kisinzo alors que Kisinzo a siko nanga na yo ba ba la biso azali travailleur de mo lo ba boyi mona musala ya fali pupa patron ya est victime alors que ce qui te lobito fungula sous paramètre mususu ezali que au moins le courant ezo lekate entre Kisinzo et Kofi Olomide siko tango olobi que non sala bongo on nous met à solo que qui se nous a donné loco na poche na Sandra Lina babote on ex dans ces ya Kofi Olomide ba quitté nini olingo ebisa biso wana ke na kuzu lisolo ezali entre qui se nous na Kofi Olomide tope olingo même sande qui se nous ngambo papa baloba soki mboke koti bitumba po munguna alonga bitumba wana il faut à coopérer na batu o ba travailler na kati ya mboka. Parlant na nyina lo baboy. Omoni rebelle azana est. Pour gagner bitumba bien, il faut coopérer beaucoup plus na ba général oyo bazana kati ya mboka na biso ba général oyo to mona ba tambola na ba suite.
Moutakwisa Général Mayele et Moutakwisa Maréchal Mobutu ezali Général Mayele ko Général Mayele nde bazwa nde azalaka en relation na président Kabila batu oyo na Mzee Laurent Désiré Kabila batu oyo Koffi Olomide ko kiko utiliser ezala batu oyo tshaka te ko bakabwana nsuna Koffi Olomide yango na bakisi njoba basanda lina baza batu oyo il faut premièrement na soto koti na ndenge ko suspecter bango bazo mériter ko suspecter bango na batu bakali parce que bakali ya msusu azamona roi arrêtez basala mais OK na kisinzo ba problème tabandi musale sikoyo kasima uti po awa bazo benga biso tomoni Roger le combattant awa auto sala ba vidéo azolobela makambo ya kisinzo ka makasi menga na ndimite mais na oloba na lobi bato bakozwa mwana wana na facilité parce que mutu oyo azala mema mutu oyo amema mwana tsuka na BCBG eza ndeko na biso sandali na babote tozwa Roger le combattant oyo azali molobeli monene ya papa chéri JB Mpiana dossier ya mwana tsuka oyo tozomona kisi njo wasalela balive Roger le combattant bonsoir tobengi yo parce que tomoni awa internet epeli opelisi mo tolobi osololaki na kisi njora tandis que kisi njora lobi yo na ye botikali kosolola te ozokosela ye makambo na réseaux sociaux makambo ya mwana tuketali ye te conseil gratuit conseil gratuit na opesa bacongolais tosokipaka na vie privée na biso on comprend ouais tosokipaka na vie privée na biso Ken Mpiana yo ndenge ozala na vie privée na yo est-ce que talinga ntali yo te talinga te on comprend donc baza kutomoni mwana mwasi wana oyo ya monene wana ozotanga ko mwana oyo apesaka 349 kilo wana kisi njora nde natangi kombo nayebi na koko ozotanga kombo wana onga mpe nayebi ye te mais ye moko ayebi omoni mwana nsuka aza na 29 ans sikoyo ana 29 ans mwana ne aza na 9 ans eloko na oyebi songo wana okombana conseil gratuit bacongolais to respectaka bavie privé ya bato aza na 24 ans sikoyo 29 ate 24 ans alobi na yo nazokende oko molai kutu te parce nazokende kutu molai na mama osamba kutu te okombana na mama osamba kutu te nayebi soki ake nde nayebisi yo ndenge ezali mutu na mutu asokipe na makambo na ye okombana mutu na mutu asokipe na makambo na ye botika babiloko oyo eza bie te moto epeli nango te moto ezopela tolobela makambo oyo eza na este bandeko na biso bazokufa kuna okombana tolobela makambo oyo eza na este bandeko na biso kuna botala ndenge bamultinational bazolinga batake biso makambo tolobela yango wana Ken Mpiana na Roger le combattant biso tobengi yo tomoni ndeko no mwasi azolela na kombo na yo napesa conseil ya trop ngai napesa conseil ya trop wana eza mamwa ba bassesse à chacun sa merde occupe-toi de tes oignons moi je suis pas là pour raconter la vie des gens tu comprends ce que je veux dire ça veut dire que mutu na mutu a s'occuper na mamu na ye pona yebi soka eloko moko boye faire azo ya kobeta musique na ya na sala faire vidéo fali kobeta musique na ya bakongolais babenganga mpona kotia mobulu kuna nayebisa nango osala yango jamais naza fanatique na ye te nayoka banzemu na ye te okombane aza congolais ayo kobeta musique na ye pourquoi nakosala mobulu okombane nasi naloba yango musique ezongi pe n'importe quel musicien congolais oyo akoya kobetaka poto na kosoutenir ye okombane nani oyo Koffi Olomide ntango azalaki na baproblème bafundaka ye awa na poto awa charge yaki ebele ifalaki sikoyo témoignage ya bamusicien balukaka nani tuturo balukaka JB Mpiana asalaka papier asali photocopie ya mokanda na ye apesi tuturo baake amoni fali mpe asali banini apesi bakei bakotisi lelo baye kolibere grand frère wana okompane donc totalaka babiloko mosusu azali te mpo tosalir bato
to gagner la biso remonte keni pena sala boulot bien to lobela makambo eza na est na Roger le combattant makambo ya est to lobela ngo mais kotala yona kisi njora déjà na réseaux sociaux lobi bosola ki na njora lobi yo sola ki na ete wana za makambo ya guerre est te kokota ngai na babasese wana te ndenge ezali wana moi si gera ngai soki ndenge ozali soki na betio masasi esesi na okalkile okuti naye ate mpona repete yo mutu otanga komongo ozotangana soki ya 349 kilo wana ye mutu ayebi bopekisa ye atika koteka badrogue azotekela bato bakokaine ateka bato bana ya batu alobela makambo ya kilesibienne na ye aloba makambo ya kilesibienne na ye aloba makambo ya kilesibienne na ye na mwana na ye keni piana ciao Roger, ok, merci beaucoup. Roger le combattant akoki na ye ba question te ye wana kimi na ye parce que Roger le combattant ya osala ki tribalisme. Non, bon, merci beaucoup na botali biso partout dans le monde. Pour comprendre que tout ça là qui aux sujet il y a moi en tout cas ex-danseur ya JB Piana quel piano opé sa biso ba information o ya zanango quel piano pe na mon on devait préparer qui Roger le combattant non on a préparé nga préparer mutu te que normalement la prochaine fois préparer pour aiba nini o lo ba pe et mon anike on devait pas vraiment la kana makasi mais la bataille biso partout dans le monde ce cas qui parent responsable à la réaction à salité un vrai parent les solos les solos à monnaie parce que donc on a ba angle pénal normal jibe ba âge ya bongo ko bi mana mwana bato ba âge pe ya bongo te moi mon boy les solos ndenge zo kende babana ba âge ba 12 ans c'est pas normal ba artiste musicien et on a eu ça nous m'a mbolo ba ezala ebele oluki sushi pe lisusu mais na la boy na lobi boy yo ba te ba kenana no malembe opesi mutu na no raison après ce que to kepe na ba faute na yeti parani na ngo lingana mwana ne ya mwasi papa moko boy azwi mwana ne ya mwasi abanda ko bimana na ba ja ba 12 ans ba action aussi bébé asala mwana tuka na ba pays développés ils ont mérité pe ba prison à minene. Parce que quand la témoignage ya mwana oyo ti ya kumbazemi na âge ya 14 ans ti ya kota na 15 ans bolingo ngo bandaki na âge nini tona bana biso musu bana ba 10 ans 11 ans 12 ans siko zotala ka mutu ya munene bongo na bite soki mwana ngo ba kote bukana ka ubie soki mwana ngo paza makasi ndeke maintenant biso exact système ya exploitation oyo ba artiste musicien balingaka ko exploiter bana ya bato ya pasi en général on te mariage en général na zo bisayo jibe kutu bozo okende ke ya bandaki na 11 ans mais jibe za ba collègue ne mususu oyo toyebi ke babetaka na bana oyo ba 10 ans ya masolo mususu toyelinga kofongola ba parenthèse nyonso te mais toza na makambo ebele oyo toyebi kofungola te kelpena lobana mukara ndenge oh mon ro kofungwa na mte non eza gentil te ba parents o bana ba basi ya ba 10 ans 11 ans 12 ans o bazoka pena lisolo ya boy ke mwana ana bazaki zo pe bazo écarter ye pe pa ya mukolo ya bongo en plus ba congolais mususu balingaka koloba o mwana mwasi ana kima libala azandumba azalaka mwasi ya boy mwasi mususu aza msusu bomona abomi libala msusu déception moko oyo ye azwi na vi na ye basi mususu baa mitema alongwa pena libala boye alinga aloba lisolo ya mobali na ye te raison bakabwanela alobaka ne yango te foto oremexaka pena basi ya bongwa basisi mpe bakile mpe na media te alekile mpe na media te eloko te ti lelo alobaka mpe te eloko te mais mokili esambusaka ye aza nduba atikaki boye ate kutu boye le blas de Bruxelles na pesi yo bambote blandine bandine kana sucre na balboye basi mosusu oyo bato bakritikaka po atikaki kuna akene okoma na bapoliticien atiki ne kota miziki akene okoma ne na bapoliticien tala mwasi oyo aseexprima kitoko bongo na procès ya 100 jours
Moi, je dois comprendre que savoir tête d'ailleurs bagage oiseau bimisa. Oui, que lesquels là batuke afin d'être dans ndako ya musicien oiseau lia bana tuka boina ndeni. Quel peine. Apparemment, na occasion ni moi je suis na bagage intellectuel boye akenda kosengisa mobile na bana batuka boye ndenge nini. Eza ba circonstance ya vie. Obi soni nini elingoje sala basera na so soke zali kazali bala tilelo balo bake mbanda na yo mwana ntuka mwana wa muke wazaki ko binela mobile na yo azake bimana mobile na yo. On a dit quelqu'un apparemment tu n'es pas content vu intervention ya Roger le combattant pour Monique Azwine azana ina jeune ouais c'est politesse ya makasi onagi okotise na jeune ouais c'est moto baza ba bêtise ya bo o ba violer bana batu ya mike baza ba 11 à 12 ans c'est que comment yokoki ko encourager biloko ya boy olobi batu balobela ngote siko pourquoi l'état a condamnaka pourquoi l'état kataka prison mulai pona bato ba mena baka ba viol. Pourquoi justice ne bande na baki na okene na part ya kotela na JB parce que ngana témoin kile ndenge jiba sombela mwana tuka ndaku na ndenge ba mama na ba bateka ndaku na ndenge mwana tuka zo part ya mbongo a préférer que vivre na Chine. Pardon. Jiba préférer bazole mwana na ye bazongisa mwana babo kole na maboko ya mama na bango. Si on a bi sujet toza nango ya mwana tuka eza mabete. Est-ce que vous avez ça la paix mon mwana tuka yozo na tike mama bino boye papa abina kendaki ko bimana mwana 11 ans pe a 13 na 14 ans. On a bien na minute de Tourbano boye ami déjà marié. Aza déjà na vitesse. C'est na taki kombo ya kombo ezali ondo kote siko makambo ba. Batu balina ba bisana ti réputation ya sera batu. Totanga ba kombo batu te batu balwa ba bisa ba réputation ba sera batu. Oh, tout le monde a mayele na bango na ba poussa ba 100 jours. Siko yebi sanga sikoyo moi je suis na mayele bongo. Aza na bambanda neti ya mwana ana zobina na ona mona image ndenge mwana batazobina na ya mukebo. Siko kutu za oto yebi. E bongo bana ya ba 8 ans 20 ans. Biso to yebi te batikala tiko kobina te. Ba mama ya Congo na ebite soki mitu ya ba mama na sonso esalaka bozo bana na bino ya ba 10 ans quel que soit ta passe yango leki mama lukata matembelo teka ko lukata matembele teka leisa bana na wata na pasi ke ozo mwana na yo oke no memela ye mutu no oyo akobebisela yo mwana na ba niveau abo quel que soit souffrance. Mama ozo mwana na yo okabela esanga leta kememaka ekuna. Ye kuna kwa maza molei ya kiparada soso mukete na soso munene te kembe na eka kakuna ko ya za mbongo. Nzamba lola nzapa. C'est pas normal mambo ba artiste musicien na biso bazo sala. Sandrine n'est pas en katsa mambo. Mais mutaza me ba ekuna yet akena ye azozongisa ke akena ye azozongisa ka ye. C'est grave. C'est grave. Quel père Makizembe? Le loko tuna sepela ndeko na ngai mwana tuka ndenge akomi kolanda nzela losambo parce que ezana ba malédiction ebele oyo bato wana batiaka na banzoto pe ya bana basi yango. To continue. Tozo ki ba information nande yo besoin ba information tozo ba information ki mwana tuka azaki so na bi mobile na cadre ka biso ya kinozeri azana mutu azaki na mutu bazo vivre na wana vie privée na ye oja tini voice nini Allô? Oui, allô, bonjour Kissinjora. Bonjour, comment c'est direct? Allô? Oui, bonjour Kissinjora. Bonjour. Ken, attends d'abord, s'il te plaît. Est-ce que c'est important pour la conversation avec qui s'il y a Ken, pardon, s'il vous plaît, Zélan, s'il vous plaît. Attends, vous parlez, on a un faute.
Tout ça, batala rabiso. Avec la tout le respect que j'ai pour toi. Nga moni atindeli na voice nangina yoka. Bosco pourquoi zilite que monsieur si là. Problème exact. Nabo ba sœur nanga moko boy awa. Na habité ba sœur nanga moko awa zela. Botata la pardon. Émission oyo eza matata, émission oyo eza ba bombe belé. Donc émission oyo eza ba bombe belé. Sœur banane. Ba maman top ya Bruxelles. C'est vrai. Ba maman top de Bruxelles. Ba maman maison mère. David Lutoulou, papa de Versace. Rose Mputu. Mimi Chizeze. Bibi Shumvumi. Mimi Mvumi. Fanny Amarula. Ok. Tu continues cette émission. Ok. Chico, voice wana. Au moins pourquoi vous le combattant à ta bosso rané bien. Au quotidien malamon na kata appel oya yebagité. Au moins nga ki na malamoko et ça le qui c'est au baluki JB piana. Si o ya tinde lieu qui enregistré qui se zo. Na cadre na déontologie pénétique journalistique. Aux informations de source au traité au taille au relaxé jusqu'au niveau l'examen malamoko. Ce qui se quoi épesi ba bombe mususu makambu so. Au moins na te quelqu'un piana des fois au milieu que la makambu yomoko. Bon, oza voice ya tindi en pleine émission. Nga kanisi ba to so na kisinjo wa sikoyo. Bon, na invité ceux qui te rose peta koyo kango na. Ça va so mo koyo kango. Ça te va koyo kango et ça la biso pe bien. Na invité. Bon. Pona moni lo nani Roger le combattant zo lo ba Laurent Sokoko. Na invité so ezani. Omoni Gero Luki omona yango Kisinjora Keba omoni place ozomeka na ba Laurent Sokoko mukolo moko na yebi kutu na golo bakutu te nini bokonza la bena boye vie privée à mutu vie privée na nga kota ka vie privée ya kilesibienne ya Kisinjora Kisinjora ozoteka drogue, cocaïne, diamba, zododo, ozobebisa bana ya batu. On comprend? Batu bazotia lelo, batu bazobebisa image ya République démocratique du Congo. C'est babino ba Kisinjora. Hein? Donc musique yango donc bofandi donc bomoni eloko osala te. Jibe kiparabino, jibe aloba akipara mutu te. Yango alekaka d'émission te atanga komo na bino te omoni biso batajibe ngana za fanatique ya Papa Chéri le sniper international privé ya héritier Watanabe Gogan ngana yaka te aussi bomona ngana bima bote na bandi ko lobela mabe ya batu ngana lobela mabe ya batu te bino bozaka toujours to la fali ayaki ko beta concert a na poto nga Roger le combattant ngai batu babenga ngana kocha mubulu na concert a Fali na bila go sala ngote Fali aza congolais. Pourquoi na yoka musique na yete na za fanatique na yete ngana za fanatique a jibe ngana ngo musique a jibe et puis na yoka musique ya leki na nga irichi na kocha mubulu na concert a Fali. Pourquoi Botika Fali abeta concert. Moi je l'ai dit, je fais des vidéos. Fali il est témoin. Ma fan a Fali va ébi. Faire la Robert Misiki awa nga Roger le combattant. Na saleli faire de publicité dans lobby musicien tout o ya Robert Misiki awa na poto. Bana bébé tanative kolo na ko appuyer parce que na congolais. Pourquoi nous avons dit que vous vendez pour créer un problème là où il n'y a pas de problème. Jiba côté à la vie privée à Moutou. Qu'est-ce que dans la kémisio? N'ambana na yo, na famille na yo. Moi va bengi ce monantsuka. Kozalaka manipulé. Kozalaka manipulé. Kose laisse faire bazom manipuler yo. Yonde mutune oyozo katsa bazo manipuler nde ekosala onini manipulation ba nde osala onini kolela koya na poto nde il faut okende oleka na banini nde oleka
ce qu'on a na poto oyo na poto et à la manière yali oyebi bato o yali o ogoke ne kosenga pe ba aider po oyo ya poto mais cause la pe boye pete ozo bazo manipuler yo bato siko bazo manipuler yo ba sala ba émission po ba loba po bango po na ba vie mais non tous ba parents eza ba musicien mususu na kisasa na babota bana na bango bariboyi ko reconnaître bana na bango azolekaka bango mboko na ba émission na bino na batu oyo alike azui mwana na ye a reconnaître mwana finalement les Congolais vous êtes comment na papa chéri oyo a reconnaître mwana na ye azobokola mwana na ye po mwana azokende classe azokolisa mwana na ndenge ya bien na batu oyo bazoboyaka bana bango est-ce que ye mama ya mwana est-ce que oyaki kotala mwana na yo baboyi yo otala mwana na yo bon nakebisi yo Kisinjoa nalobi ke bima na kombo ya JB Piana souverain oza Roger le combattant oyebi nga bien nasalaka na bino ba je kutu te nasalaka na bino ba je kutu te akomba so na yebo oyedoki baba ke zamba mabe koti Kisinjoa keba soki bazotinda yo na ye soki bazotinda yo lokola bazo manipule yo na Laurent Sokoko yo ndongo zana oyebi makambo ezokomela okala mingi te Laurent Sokoko makambo ekomela okala mingi Laurent Sokoko mutacha mbongo anje oyo batumba marché ya liberté Laurent Sokoko oyo acha bambongo lelo babokechurira babane kofinga président de la République kofinga batu nyonso koboya bamiziki ebeta Laurent Sokoko oyo batu bacha lelo bacha ba désordre lelo oyo babokechurira bakoma kofinga batu koloba ba n'importe quoi c'est à cause de Laurent Sokoko Kisinjoa déjà au pesaka 349 kilos yomo yebi nyozana 349 kilos mukoni ni pe olatela biso talon to mono volati talon osimbi pochette olata robe soirée lata pe robe soirée pe to mona yo pete oyaki na poto basuko so basadia baza babeta na poto Kisinjoa mo degré omona batu omoni bajibea bazana bate bele ba fanatique bele Kisinjoa okobeta ma place moko boye jibe kutayebi na ekutu te innocent awa lelo na bengi yo ondimaki yango jibe mtatindinga te mais lokola bino boluku guerre toke guerre minga olobeza te ok quel père Makizembe wana voice Roger le combattant Team de Lyon votre impression par rapport au Nango au comprendre nini selon yo Kempe ozo continue sur Gobenga on obéra sur Sandra préparer ka bango au moins Roger le combattant tomboke Lyon Roger le combattant si je comprends bien Roger le combattant ye apote la rabalu barara sile moi na kota na ba sentiment na ezate parce que alobi ya soutenir ka héritier papa chéri na campagne otaki osala ya président de la République donc kotala ya za mutu ya tribalisme biso tobeta masolo pena ya normal moni bato bayaka kosala ba tribalisme nga sepela na bato bongo te asa tribalisme ndeni tribalisme yeso koza muluba za sima na soko za muluba ta za sima na ote sujet ya ndeko na biso na timona tsuka non il fallait qu'il appelle Satan moi conseil abengi Kisinjoa toki atavwa Kisinjoa te akosi tozo te condamna ki mwana tsuka ko te condamna ki mais quelque part après JBP azana ba défaut ebele age déjà oyo JB leader comme JB otora ba sebele ba limake na monde
intérêt nini oyo ya monaki ya kozwa mwana bato ya 11 ans donc jibe bakolobela ete soki adétruire vie ya mwana moko ya mwasi na age ya 11 ans 12 ans bakolobela ete wana ekomi vie privée tandis kaza star jibe kutu toyoka moko eya na bato mosusu tokoya awa to bata kotanda ndenge bayimbaka baetwali ya bana bato parce que kisi ezalaki korenie nana masolo ebele obetama eza kamera bayibi baetwali ya bana bato ya mike ebele tala ebele nana bakombo ya bato oyo pena batya bango na disposition yakende balukaka bana oyo bana moins de 15 ans eza masolo ya lelo te masolo yango mpe ezaka ajibe mpia na ye moko te eza na bato oyo baangaja pena bato bafutaka bango mbongo balukelaka bango kaka bana oyo baa na se ya 15 ans baartiste musicien ebele bomonaka na Congo wana soki tobi tobanda koloba makambo oyo tomona eyo tozalaka na bango seri oyo biso tolandalanda nao bawenge bato bakoloba miziki ya wenge wana ebele balingi kokotango te wenge El Paris BCBG Maison Mère wenge nini natangi kombo te yana bezaka ajibe pia na ye moko te singa eza molai siko na singa oyo eza molai wana ya jibe kutu bokoki mwana ntsuka me ya bato mosusu pena na kozwa pena na bandi pena kosible kende na famille tel mwana moko aza mwana tel famille wana etikala na mauvais souvenir ke toyokaka il pare batekaka mwana na biso pa lider tel loupe étoile nyonso ekenda mwana akoma neti mokolo bamusicien ebele objectif na bango ezali ya bayiba baétoile ya bana bato ya basi baparent oyo bozolanda ngai bozokolisa bana bolakisaka bango baexemple oyo bamwana tsuka basuki nango lelo na vie baparent bozwa bana na bino mama okoli mwana no jeune fille na yo ya 18 ans 19 ans 20 ans abandi kobota teya mwana na yo ke ndenge ozokolisa bana teyaka bango ke ezali na bapapa mosusu babendaka bana mike ya ba 12 ans 13 ans baétoile babimaka na bana mike botyaka bana deya na motu bobangisaka deja bana makambo oyo baartiste musicien basalaka bana na bino lelo tomonaka ya jibe po ya jibe eyebani ebimi na internet mwana ntsuka bimaka danseuse bongo baoyo sikoyo basala yango mbala na bafamille ebele babenda bena baétoile ya bana bato kel ndeni yo oyebake babenda baétoile ya bana bato est ce que bato mosusu mpe bakotuna mpe keni pena yo kutu oyeba musicien wana nyonso qu'ils avoient te chef coutumier est ce que yo mpe keni pena te babenda yo mpe étoile te sans le savoir babendaka étoile non ndeni nga naza ndeni yo oyeba ya baninga nayebi boye makambo na oloba bonafongolaka parenthèse moko ya moke fungolana eza ndeko na biso moko soki nalobi napesa exemple propose nga sous question te parce que ebonda baquestion ebele eza na ndeko moko azalaka chef ya badanseuse na wenge babaya ye babotisa ye mpe kaka na kati ya bawenge wana epa kaka ya bamusicien kaka ya wenge danseuse wana mission na ye ezalaka ya kolukaka kaka baminere oyo bandobima na lider na bango so imaginez-vous sikoyo nga nazala mso na danseuse wana trop azo explike ndenge bana na bato oyo ntina apesi baleki ebele me ye mpe makambo ne ezosenga ifo kaka tolukaka bana wana mpo bango nde bapesaka makambo mpo na succès ya bor na biso efanda voilà ex chef tene badanseuse oyo ebaki wana na wenge wana biso bawenge kaka ozomonana oyo bimisi ti bana ntsuka oyo eza na film mosusu mpe azali kobina mpe babala ye kaka wana babotisa kaka na kati ya bawenge wana non kotangelanga kombo ya motu te yango nalobi boye makambo oyo yo ozoloba bikeni yo ozoyebaka makambo pourkui
nga na fanda na ba musicien nga na fanda na ba musicien na basi na bango balambaka pe toliaka moko pe makati batotali biso c'est Ken Pianape babenda epe makambo nazana kati deni parce que nazana kati deni na zo na bina Congo na zo na bina Congo mutu nyonso to atongaka tobeja solo afalia ke mutu to atongaka bato to babakeno koloba bongo kwa yami mutu nyonso to atongaka moto fandaka na kozala ex dans ces zones zo ça va quelque et nga na lembi déjà bala basi na tinde belé ye président vaka presse ezali na jolage bamine oui ça yo ken on le sikoyo bien na nga eza boye na vie nga totaka tolo na vie nga nakosaka te nakoselaka te mutu makambo te parce que oyaka na makambo sikoyo yebisaka sikoyo ne afandi boye omoni leader mususu ka place ba leader bafandi baola na message na oloba ayebike Kempi analobi makambo ya solo mutu oyo ya zolo baana babala epe nazala kotinda epe bakopama kotangela mate otekofiso kotanga na otekotekofiso nalingi te parce que oyo bako imagine ke ekozala certain zela te entre BCLG na maison mais kotanga wenye moko te on a compris tous les deux oui très bien tous les non oui la maison on sur la kotanga ngote zela te kotanga koma mutute omoni place bat o ba ko imaginer ce qui peut batourner danseuse wana parmi ba danseuse o bazaka ba chef d'orchestre o babala na wenge zela expliquer oyo pe ayeba ni peut-être na ba couple wana soki atuni pe en coulisses basolaka bi atuni abameke na aloba makambo ya solo nazalaka pe kosala ngo ebike na maison no babiloko wana non kotanga eloko te kotanga eloko te nabi kotanga eloko te parce que ekende bien totika batuka basala bongo mais oyo naoloba ngo na sincérité eza makambo ezouti na se motema eza makambo oyo na ye moko musicien oyo azali kotinda mission wana ayebi bien ke nazokosa te ye moko mpe mwasi ya libala ayebi ke ken azokosa te papa to développe kaka te mais Ken Pianape à chaque fois naza sikoyo na makambo nde ebele oyo bato bakomprenaka te pourquoi Ken alobaka na makambo ebele sikoyo ozali kaka ovandi na bamusicien ako lelo bandobimisa makambo na bango papa nga avanda na bana mosusu mwana ya minere mazo explike alobi oyo te lobi yo ofandi awa nde nini na prince ya maison mbongo ofandi awa nde nini ovie yo oza vie nanga koloba te vie nani azoleka aotinda kaka baoyo ozwanga vie na politicien leader pena wengi omona pena mwana ya quartier na bino mwana pena ya quartier oswana baganti ane bien yo na agi na pena osala makambo abesi tomesana déjà au 5e fana ya okende père tofanda Ken vous avez prendre tona fare liputa eza le 8 mars ya quartier la brésilienne Kati Bonzenga soirée le 8 mars ekoinda awa na Bruxelles en tout cas tobensa bandeko boya toujours ebele ekoinda awa na Bruxelles donc defate donc soirée wana kozala defate et ça la biso bien Ken apparemment dans mon ndire totika nde émission et comme na suka parce que yo souci les araki tango bengaki Roger le combattant boza la même morale bo banda ko solo non so tango monike azongisi aboyine nde makambo lobiki na bona na mama mboka botika no mambo wala le baby si o motema mama email changer tolanda makambo mboka ye moko Roger le combattant kota makambo ya musique bafinga Kofi aya défense bafinga Fali aya défense bafinga Kaferi aya défense yazela bafinga héritier aye po héritier azande kone muluba soki bokoti jibe yaye po jibe aza muluba soki bokoti Fati Beto yaye po Fati Beto muluba tribalisme pe to na bingo besoin te
Ok. Neti nga na vie na nga na yeba makambo ya ekolo te soki ekolo ni nga na yeba makambo ate. Ok, mpona yo sortie médiatique oyo leki na yo mwana ntuka asalaki eza vraiment esengo te mpona yo. Non, mpona nga eza esengo pena te, mais quelque part mpe eza bien mpo epesa leso epai ya bana oyo tozobokola lelo. Bana bobokola lelo. Kasi bana bakola lelo ti. Olanda vie moko ya star ana mbongo ki akosala nga ndenge alingi yaza star akobongisa vie na nga. Ok, bato wana bazobebisa nde bavie ya bana bato ya basi. Obike mwana ntuka akomi kosambela aosambela wapi? Bon, il faut na tuna parce alandi place de kona esandali nazo sambela pa prophète Emmanuel Dodi. Je pense ngana ozwa mwana ntuka to sala na interview na kobenge pena na téléphone wana nde siko mwana ntuka ozala clair. Soki akosaki makambo mosusu epa na nga ozala clair. Église ya prophète Emmanuel Dodi. Eyambaka tout le monde. Église nyonso eyambaka tout le monde. Eyambaka tout le monde, mais quand kaka pla bakao tout le monde akaka msusu dans ces wana kuna bazao mele mamakila malgré témoignage malgré zo kosambela mais aoki susu ko le kasu na télévision pour na kosala ba sortie médiatique na ndenge susu ya ba genre moko boye lelo o petit solo ya mwana ntuka na ministère des affranchis ya prophète Emmanuel Dodi. Mais kaka bango so ba ke sana na ebité bato ba ozango ndenge nini prophète Emmanuel Dodi ayambaka. Non, ba danseuse bokanisa teke ba danseuse o ba souffrir ezaka ndenge bomona Sandalina boyo mona su mwana ntuka nso alandi zela mwana ntuka nso alandi Sandalina po ayebike wana ya na ya quartier asambela kuna yango ya alandi kuna obi ba danseuse combien oh lelo ba tia bango masque de VS oh bakotaka ba église ebele ya Kinshasa metoyebaka kuna pe changement emona na kasto totali mais tala Sandalina ndenge ayaka ndenge aza lelo changement total masque de VS batiaka sande za kasuta émission o salamaki wana nani mwana ntuka salelaki yango ezaki wapi il paraîtrait que ezalaki na limité. Non, place asala émission nayebi te ndako bakenda asala émission wana nga nayebi te biso tu toza awa tomoni na ndako moko boye toyebi te tozana bapreuve place asalaki émission ken piana tokomi na suka émission na biso artiste ya musicien JB piana oyebisa nini oyebisa mwana ntuka nini par rapport à entretien. Bon, naza na conseil moko na oyebisa papa chéri eza te parce que dossier oyo est compliqué na mwa moke mponga nayebi si basombelaka mwana ntuka ndako nde nayoka masolo mama mwana ntuka nde azalaka pressé ya koteka ndako wana epesaka jibe kanda jibe abotolaka bango mwana parce que nga nasombelaki bino ndako po bobokola mwana bien bino bozwi ndako wana boteki yango botolaka mwana ntuka mwana ntuka pare ya mbongo na ye yango akendaka kolukaka kende fana nde na Chine mais kotala masolo yango ndenge eza ifo toluka tolandela yango eso bien ekosala biso bien eza makambo okende yango kaka ngulungulu te. Ok, nini ekomaka na suka te entretien na biso na ken pia na makizembe ekomi na suka na yebika esali plaisir makasi na yuyu na de Bruxelles et pourquoi pas na ye moto babengi na kombo ya Julie Weston Etumba ya John Ndala na kati ya Belgique Kadi Nanga ya Gilumbu couple responsable na pesi no bambote na pesi mbote na Simon Panzu na Lost na Belgique tona mo Simon Panzu directement Tony Loa Africa Référence et Violette Dinganga. Merci beaucoup Nayo et eu na de Bruxelles. Un grand merci aussi. Pardon, il y a un na kombo ya Willy Moucheni code éternité code ya mboka code na biso nyonso Willy Moucheni et pourquoi pas les quartiers LTD. Les quartiers LTD ezali bongo entreprise na biso oyo ndeko congolais afifaka na Belgique. Babengi na kombo ya Gelo Lutona bio asaleli biso pona ba organisation ba fête na bino ba mariage ti makambo nyonso location ya ba assiette ba biloko tout et puis bo osala bezo basalela yo gâteau ya mariage ya anniversaire tout pour contacter les quartiers LTD na plus 33 615 76 32 06 ça dit que plus 33 615 76 32 06
wana bokozwa ndeko Gelor Lutonado ko babengi na kombo ya GLB le quartier LTD. Merci beaucoup na yo na Denis Makambo ken pela makizembe na habité moi 2-3 personnes avec batali biso partenaire à travers émission talelo. Bon papi Pedro na PC bambote na PC mbote pa Blandine Blandine kana secret en tout cas na PC mbote pa Blandine kana secret de longue jambe. De longue jambe. OK, merci beaucoup. En tout cas ndeko na biso Joël Salambi Christian Ramazani Patrick Kafou Papi Pedro Palmira Moulamba. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup na Bijou Masinga, merci beaucoup na Fanny Maketama depuis France, merci beaucoup na Total Biso partout dans le monde, merci beaucoup na Julie Weston et Tumba. Abou Bagaza. Yayo yango wana.